africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager deux fois TD. Na année 2026, on peut, azon lissus kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service naye, sécurité, confort, na régularité, bon di mélange lundi lissus na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à type avion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination belé, na ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 ans mokoka, na service ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Merci pour vous abonner sur la télévision pour la colonne pour la journal pour la peuple bon qui est en botte la vidéo matata maman mbote la vidéo tout pour la journal pour la vidéo qui est par rapport à rentrée il y a ce soir mois de mars ils a prévu mon lundi 16 mars de bureau il y a l'Assemblée nationale na mokambo ya président honorable Aimé Bozi Bazala qui bon na réunion pour finaliser la disposition organisationnelle pour arrêter la grande orientation et session héritier opinion à pas détail. Par rapport à la reprise de l'activité parlementaire, Oyo et Zali s'est précisé dans l'Assemblée nationale et la République démocratique du Congo pour la session ordinaire en mars 2026. Et Zali Fongwama officiellement lundi 16 mars dans le palais du peuple à Kinshasa, n'engue la disposition de l'article 115 de la Constitution et Zali prévoit l'ouverture de la session en mois de mars. Pour na yango rentrée parlementaire au bureau ya Assemblée nationale ba sanganaki na bokambeme ya président honorable Aimé Boji Sangara boyi mingi penza na palais du peuple ezalaki pour na finaliser ba disposition organisationnelle pe ko arrêter ba grandes orientations ya ba travaux ya session réunion ya préparation oyo et permettre ki na bureau ko examiner ba priorité oyo esengeli et marqué session oyo traditionnellement consacré na contrôle parlementaire et action ya gouvernement pe examen ya ba initiative législative déjà oyo ezali enregistré na chambre basse ya parlement. Après 3 mois, il y a intercession où il y a des députés nationaux dans les circonscriptions respectives. Ce sont il y a mars et ils ont marqué reprise officielle, il y a des travaux parlementaires et ils ont s'annoncer particulièrement importante pour les dossiers politiques, économiques, sécuritaires où ils ont inscrit dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Yango et Zangeli et alimenter le débat dans le hémicycle. Cérémonie solennelle, il y a ouverture, il y a session ordinaire, il y a mars 2026 et que ça les lundi na palais du peuple et na présence de la personnalité politique, diplomatique et institutionnelle ya ndenge na ndenge. Totika la kaka la masoleta de l'Assemblée nationale pour la préparer rentrée parlementaire il y a le 15 mars 2026 un honorable questeur adjoint grâce Nemaye a visité qui misala ya salle de congrès pe bâtiment misusu héritier mapine une fois de plus. Reportage. Honorable Kester adjoint à l'Assemblée nationale grâce Nema à Salaki mercredi 11 mars tourné moko ya bâtiment ya palais du peuple na perspective et inspection ya ba travaux ya préparation ya salle de congrès pe ba travaux mususu ezali initié pour na assurer entrée parlementaire oyo ezali ko salema lundi 16 mars accompagné na équipe na ya logistique. Honorable Kester adjoint ya chambre basse ya parlement a solo la kina collègue na ya sénat pour na à disposition oyo esengeli pour la rentrée parlementaire et ça les manandenge ya malamu yango et ko permettre ko taba élu ya peuple na ba condition moko ya malonga pour la reprise ya ba travaux parlementaires na ambiance moko ya malonga bosimba ke honorable grâce Nema ye a profiter ki pe na occasion pour na kokutana na ba responsable ya logistique ya administration ya Assemblée nationale pour na ko discuter na état ya avancement ba préparatif ya rentrée parlementaire oyo patron ya logistique pe ya patrimoine ya Assemblée nationale a insisté qu'il a importance ya transparence pe ya bonne gouvernance na gestion ya ba affaire ya deuxième institution ya mboka pe lisusu alobela ki le fait que probable délocalisation ya plénière na centre culturel artistique ya Afrique centrale yango ezali nanu décidé te ezali projection ya bureau soki misala ya réhabilitation ya salle de congrès et komi koumela mwa muke yango nde ekoki kosalema kasi pona rentrée parlementaire ezali koya et kozala bongo na salle de congrès ya palais du peuple lokola ezalaka momesano. Na basoleta le premier ministre madame Judith Suminwa Tubuka pour la semaine qui a tombé la Mongongo et la République démocratique du Congo sur place pour la New York un événement parallèle il y a cette 30e session il y a commission il y a condition de la femme aux acteurs organisés en collaboration na au gouvernement ukrainien. Bah on a un reportage où il y a Fabrice Lundomi Périté Mapinde.
Gouvernement ya République démocratique du Congo bazali kolala te na plaidoyer pour na application ya sanctions contre Rwanda pe ba allié na ye ya FCM23 na événement parallèle na 70e session ya commission ya conditions ya femmes oyo ezali organisé en collaboration na gouvernement ukrainien. Premier ministre Judith Suminwa azwaki lisusu maloba pour dénoncer l'utilisation de la violence sexuelle lokola arme ya guerre économique oyo ezali imposé na régime ya Kagame na partie est ya territoire ya République démocratique du Congo. Front commun oyo entre Kinshasa na Kiev ezali ko viser ko sangisa ba force pour na réparation ya justice liboso ba violence sexuelle oyo ezali lié na ba conflit boye na Ukraine kuna epai wapi situation sécuritaire ezali pe ya malonga te depuis février 2014. Yango ezali komona na dossier pendenge moko na République démocratique du Congo na discours na ye liboso ya assistance chef ya gouvernement ya République démocratique du Congo a rappelé que Est ya mboka na ye guerre ezali ko se limiter kaka lokola champ de bataille te kasi ezali vraiment na kati ya banzoto ya basi pe ba jeune fille elongo na bana boye na tomoko ya makasi. Premier ministre aboyi ba violence oyo ezali utiliser lokola arme ya terreur ya humiliation pe ya domination depuis bamvula ebele pe impact na yango ezali ko bebisa bomo ya bato ba famille ba communauté nyonso. Rapport mapping ya ba Nations Unies ezala publié depuis 2010 na Haut Commissariat na ba droit de l'homme yango etalisa déjà ampleur ya ba pasi oyo ezali komona na mboka pe lelo lisusu situation etikali ya malonga te. Selon UNICEF ba violence sexuelle oyo contre bana yango ekomi lisusu ebele depuis janvier 2025 na contexte oyo ezali marqué na kokoba ya agression ya République démocratique du Congo victime na nzela ya soutien ya Rwanda na rébellion ya FCM23 ndenge Judith Suminwa atalisi liboso ya pasi oyo gouvernement ya République démocratique du Congo na bokambemi ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazali kokoba na ba réforme kona ko lutter contre impunité, ko renforcer justice transitionnelle pe ko garantir ba réparation na ba victime nyonso. Pona Judith Suminwa relance oyo ya politique nationale ya réforme ya justice 2017-2026 ezali étape moko ya malonga na komba oyo Kinshasa azali komene na ba responsabilité pona ko moderniser système judiciaire mingi penza numérisation ya ba dossier renforcement ya ba institution pe mise en place ya ba mécanisme ya réparation crédible. Premier ministre a annoncé que ba effort ezali toujours soutenir na ba initiative ebele plan national d'action pe ya résolution 1325 oyo ezalaki adopté na 2025 ezali ko renforcer lutte contre la violence sexuelle pe ezali ko protéger ba droit ya basi. Fonarev azali ko marquer tournant moko important pour na ko permettre que les kana réponse humanitaire ponctuelle na politique moko ya réparation durable oyo ezali fondé na approche moko intégrée ezali ko relier urgence humanitaire pe développement ndenge atalisaki ko considérer ba défi oyo ezali ko mona na pona makambo etali insécurité pe ba difficulté ko identifier ba victime nyonso insuffisance de ba ressources financières. Judith Suminwa asengi na assistance ba action moko collective boye pona ko rappeler bino premier ministre Judith Suminwa aza na mission na New York depuis le 9 mars et outi koleka na cadre ya activité relative na ba droit des femmes ye azali komema mongongo ya République démocratique du Congo liboso ya agression rwandaise pe ko dénoncer ba violence nyonso oyo ezali kosalama contre peuple na ye pe ba sanctions ciblées na endroit ya ba auteur na yo. Na qualité na ye ya président national ya Union congolaise Ikona Mukuse, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samabo a inauguré 3 infrastructures ya minene na territoire ya Mbanzangu kuna na province ya Congo central. Fabrice Ndomba détail. Na qualité na ye ya président national ya parti politique Union congolaise Ikona Mukuse, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a procédé qui samedi 7 mars 2026 na inauguration il y a 3 infrastructures majeures oyo ezali destinées pour na soutenir l'activité économique ya territoire ya Mbanzangungu na province ya Congo central. Ezali bongo 2 ponts pe cabine électronique moko ezali réalisé na bénéfice direct
direct ya population locale. Premier pont oyo euti kotongama ezali bongo na ba fonds propres ya ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba. Yango ezali situé na village Nzenze pe ezali baptisé Pont Lukazi. Yango ezali kosangisa désormais 8 villages mobimba lokola Nzenze, Kititi, Nkunda, Maidi, Lombo pe village babengi Toma. Boye bakisana Vioka. Yango ezali bongo ba localité oyo ezali nzinga infrastructure oyo ezali pona objectif ya ko faciliter ba échanges commerciaux entre ba village oyo pe koluka ndenge nini ko renforcer approvisionnement ya marché ya Mbanzangungu. Boye na maloba na ye na occasion oyo président national ya parti politique Union Congolaise Ikona Mokuse Daniel Mukoko Samba atalisaki gratitude na ye envers bakter nyonso oyo bakontribuaki pour la réalisation ya ouvrage oyo pe asengaki na population bayeba na ko assurer gestion moko responsable pour na ko garantir durabilité. Alobi azane sengo ya makasi pour na oyo euti bongo kosalema. Alobi mutu moko na moko esengeli ayeba na koveye pour na ko entretenir pe koluka ndenge nini infrastructure oyo etongami eyeba na koumela makasi. Aprofitaki na rencontre oyo elongo na population a constaté pe lisusu dégradation ya tronçon oyo ezali korelier route nationale tina pont Lukazi. Yoye a s'engager makasi pour na ko soutenir ba effort ya amélioration ya nzela oyo ezali bongo na litomba makasi. Alobi a côté de la bango 4 camions ben pour na ko améliorer accessibilité na pont oyo ndenge Daniel Mukoko Samba atalisaki ba ouvrage misusu mibale ezalaki inauguré ezali bongo po na koluka kosunga population ayeba na ko bénéficier na yango mingi penza na quartier Loma na cœur ya ville ya Mbanzangungu na province ya Congo central. Deux ponts oyo euti kozala réhabilité yango pe ezalaki rebaptisé Pont Voya Yevanga. Boy littéralement tokoki ko traduire yango à promettre pe asali yango. Bo simba ke na reconnaissance ya initiative oyo ezali ko contribuer pour na ko améliorer mobilité ya ba habitants nyonso ya quartier. Troisième ouvrage ezalaki bongo cabine électronique oyo ezali installé na Kampumpa. Toujours na quartier Loma, yango ezali bongo dénommé Mukoko Sambade. Infrastructure oyo bo simba pe boyeba et ko permettre désormais pour na ko alimenter électricité na Kampumpa pe na nzinga na yango. Mutuloko ndana ane sengo papa to sepela to fungwama. Coup de chapeau na son excellence Daniel Mukoko Samba po oya saleli biso. Ezaya minene oyo tokobosa na te. Pont oyo ezalaki donc soko utina charge na kati soki nano leki pont oyo te mutema ezobeta po bakamion ekweya deja wa bamasa biso ba motar bakweya na ba charge awa misuba se retrouvaka kuna ba hôpital. Alors to sepeli fort to zipo ya sika donc nyose ekende bien nzambe vraiment azo lokumu coup de chapeau na son excellence. Cérémonie oyo et se clôturaki na ambiance moko ya makasi population bango nyonso bazalaki na esengo komona ke lumière ekomeli bango lisusu na nzela ya cabine électrique oyo population ya territoire ya Mbanzangungu na province ya Congo central bango nyonso batalisi reconnaissance na bango envers mwana na bango Daniel Mukoko Samba oyo azongi directement na ville ya Kinshasa elongo na délégation na ye. Honorable Maotene, élu à Selemba Wakita qui n'a venu le 24 novembre pour évacuer Mituko Zosala embouteillage après l'accident où il était Kosala. Christian qui n'a pas de détails. Tango tobengaka ye honorable du les responsables ezalaka na tina po tango nyonso azalaka na écoute ya population na ye ya commune ya Selembao oyo bapesa ye mandat pamba te mikolo eleki azalaki saisi na même population oyo avandi nzinga ya route 24 novembre ke bamituka oyo esala ba accident etondi ebele na nzela kobanda libulu ya kitoki mosi tina zape nyonso wana ezali kokoze ba embouteillage pe ba accident misusu kutu esali déjà presque 2 mois kaka esika moko. Molobeli ya peuple honorable Maotwene Papa Selembao très attentif azwa kimbela
ti epai ya bakambi ya ville ya Kinshasa, précisément ministre provincial ya transport pour na évacuation ya mituka oyo na esengo ya population bazanga kite koloba boyi. Merci pas ya honorable Maon Tweni nde na sali effort ko mituka nyonso oyo elongwa tala la biso ba mama to lukambo na prince donc mituka ne vanda ki somme bana bazoke ne classe bazo dévier macadam donc honorable na PC merci mille 2 mois plus de 2 mois balongola ngote botomoni sikoyo honorable Maon Tweni aye sikoyo lelo na mabele ayo sa intervention mutu elongwe en tout cas pona papa na biso Fachi Bedon awota la pata soutenir pona mabele na biso eza ba député Maon Tweni asale fort pour mutu elongwa soki yete mbela adolo makambo mususu Yemoko pe papa Selembao, dit le responsable honorable Maon Tweni a précisé ki boye na micro ya Info Lingala. Biso to onama na population on a tout représenter bango peut défendre ba intérêt na bango. Tant on a ici na problème oyo banje to ba camion les alliés abandonnés ba camion accidenté ils ont abandonné na balabala l'état oyo j'ai créé ba bouillage. Na qui obligé il y a se donner corps et âme, il y a une solution de par-ci et par-là. Et il y a comme un ministre et ministre provincial de transport pour une solution, il y a bref délai. Et nous avons une équipe naïe, basée à la place pour Salam pour évacuer les camions pour nous mango la fourrière. Nous avons profité de l'occasion pour remercier l'autorité compétente oyo ya ville oyo basista biso na évacuation bazo assister une évacuation ya bakamino oyo bande causer bambouteillage insécurité na population na biso ya Selembao. Ah oui, tala libala kitoko entre honorable Maon Tweni et longona population na ye ya Selembao bazala kami balete kaka yemoko honorable Maon Tweni. Honorable Nerombungu, évangéliste itinérant, avec mon prédicateur, il y a culte spécial, il y a ma maman, il y a paroisse protestante, il y a ces côtes bolingo, aux amis, dans la quartier Bikara, dans la commune, il y a qui s'inso, là, dit là, de bas détail. Paroisse protestante CAC Koto Bolingo oyo ezwami na quartier Kabila na commune ya Kisenso na bokambemi ya révérend pasteur titulaire Samuel Somono Mvingu na révérend Désiré Ngina bango bayambaki présence remarquée ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo ayaki ko prêcher na cadre ya jeudi spécial oyo ezalaki bongo culture ya ba mama pona côté ya kasi bango bapesaki invitation spéciale et pa ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu po aya kosakola sangomalamu ya bokonzi na Nzambe. Honorable Nerombungu évangéliste itinérant ayaki ye mokote ayaki pe na délégation na ye ya kafu oyo bango balandaka ye bisika nyonso bosimba pe boyebake ambiance ezalaki vraiment de taille ba mama bayaki ebele pona koyoka évangéliste itinérant na thème na bango reconnaissance oyo ezali ko favoriser unité. Honorable Nerombungu atiaki na mokanda ya Psaume chapitre 133 verset 1 oyo elobi il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble. Honorable Nerombungu alobelaki likambo ya bomoko pe atalisaki ba avantage ya bomoko na église na mboka na famille pe bongo na bongo alobelaki pe ba désavantage oyo ezali koya tango batu baza na bolingo to pe bomoko te boye nyonso wana reconnaissance oyo ezali ko favoriser unité na corps ya Christ. Boye honorable Nerombungu évangéliste itinérant alobelaki pe ba circonstance oyo ezali kosala ke batu bazanga bomoko mosusu chômage pasi kozanga nzala nyonso wana ekoki kozangisa bato bomoko te to pe ekoki kolongola bato na bolingo te envers bango moko na moko azali na frère to moninga oyo peut-être bayokanaka na ete nyonso wana ezali eloko ya malamu te. Honorable Nerombungu évangéliste itinérant alimbolaki biloko nyonso ba mama ya paroisse protestante CAC Koto Bolingo na quartier Kabila na commune ya Kisenso
batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te. Bango pe na ngambu na bango basambelaki mpo na évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu afin que mission oyo Nzambe apesi ye ekoba kokende liboso. Honorable Néron Mbungu aremitaki bango enveloppe na ye action de grâce na suka ya culte boye. Révérend pasteur Samuel Nsomono Mvingu alobaki elongo na mama pasteur Malonda Nzita Béatrice bapesaki pe ba témoignage na bango tolikanisi par rapport ya prédication ya évangéliste itinérant honorable Néron. Présence ya honorable Néron Mbungu évangéliste itinérant ezali mois de mars semaine moko bapesa na communauté na biso pesa ba maman tous les mois ezali ba maman mais semaine du 9 au 15 bazo animer ba séminaire dans toute la communauté dans nos paroisses. Mais jeudi ezalaka jeudi spécial oyo ba yambaka ba papa en principe ba pasteur ba te akabango mais ba maman on voulu bien na lisanga ya ba pasteur ya paroisse koto bolingo bandimi ko inviter honorable Néron Mbungu pona ko ya côté ya biso na thème oyo ba pesa ki biso la reconnaissance de Dieu na tina ya kolamusa esaleli ya ba mama pote lelo ezalaki jeudi spécial ote invitaka ba papa passer ba te ya biso. Mais biso le tozwa ba pasteur tozui évangéliste itinérant ya côté ya biso. Yango to bengisaki ye en tant que jeudi spécial ba mama aya côté ya biso. Matei ne eleki kitoko alendisi biso malamu pote biso bana na Nzambe tozala batu moko ya ba inquiétude te. Tozala batu moko bazana bato ya hypocrite te. Mais tozala oyo azakati na Yesu moya azala mutu hypocrite ezate. Yango ayo kolendisa biso na Pour permettre à ma client de voyager dans ma condition à Kitoko, compagnie africaine d'investissement CA à Airbus 320 Bolanda. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azal l'issue kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi l'issue na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à Tibadio la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 mokoka na service ya ba client na ye CAA Mose Pelisi. Capitaine Sele Kamango ya Susiate Ngamaba na plaza kuna na komina ntele ye ataki maboko na faux capitaine moko ya FRDC Bolanda. Ya koti musala soda na 2019 obimi na neni mogonzi soki ya sikoyo na koti na 2019 mais na bandaki na bandi na 2011 bon na 2019 okomi capitaine après 7 ans de non natikala okoma capitaine et mon major awa na plaza na Susiate Ngama babisika na simbi koma oyo bozomona na télévision azali un faux capitaine aza capitaine te bato bazosala trafic na secteur oyo nde bango wana azali caporal akoti mosala soda na 2019 ndenge ye moko azoloba na 2019 2026 akomi capitaine na lolenge nini akoki kokoma capitaine na 2026 nde major moko aji ye SD aji ye ya kibomango azwi ye aye kotika ye awa alenkasa azokene na ki de droit. Il n'y a pas de choix puisque tu souffrir makasi toteti basili pour les lotos à la capitaine. Mais yo un ramassé ou tu soki wapi oye Kinshasa okomi capitaine na ndenge na yo. Baza ba infiltré. Achami maboko azokene na ki de droit pour que la justice soit faite. Vraiment ils a vraiment malamu te. Au moins que non moto a même pas capitaine. Akipe armée ou mena lutter. Malamu la tipete a capitaine pe bali ko intimider bato. Vraiment ils a malamu te. Yango capitaine a biso sali mosa malamu atindi na ki de droit
bango bakosala mosala na bango. Nzokande na République démocratique du Congo toza bongo pe na Fédération congolaise ya football pour amputer ba rapporter info lingala journal peuple ba se prena ki bango na séance d'entraînement au basala ki na annexe stade de Martyr voilà na reportage où ya Igor Hunting. Batu ebele bayebaka te ke football to lisano ya ndembo eza kaka mpona bato ya makolo mibale te. Meme bandeko oyo bakatana lokolo to mpe loboko na français babengi bango bapersone ampute bango mpe babetaka lisano ya ndembo lokola awa toyaki kotala sélection na bango awa na tongo bazalaki en pleine séance d'entraînement na terrain annexe ya stade de Martyr de la Pentecôte na bokambemi ya directeur technique na bango directeur technique national Bopembe Mongombe Toronto awa bazali bongo kosala exercice physique bino moko botala lisano ya ndembo ezali kobetama vraiment kitoko bandeko bakatana lokolo basimbi babeki yango nde ezali koservir bango mpona kokima mbangu à part lokolo moko oyo ezali kopermettre bango kobeta bazali pe na babeki bazali kotindika ballon na babeki ndenge règlement ezali kopermettre bango bongo bagardien boyokanga ezali banani bino moko botala ba gardien ezali bongo bandeko oyo bakatana loboko moko donc awa bazali koyamba ballon na loboko moko Lionel Mpasi akosa allez hop check allez là check hop très bien là hop balto lisano ya ndembo ezali kaka mpona bapersone valide te bino moko bomoni ndenge bango bazali kobeta na micro ya info lingala journal ya peuple directeur technique national Bopembe Mongombe Toronto a expliqué entraînement oyo toza na bandeko oyo ndenge bomoni baamputé mais toza kocentrena bango na nkombo ya fédération congolaise de football pour amputé na mouvement na kati ya mouvement paralympique tosangisi bango puisque biso nde awa na Congo toza na retard mais na bamikili ya misusu ezalaka déjà biso tozwaki eliki ya tosangisa mpe bango awa na Congo omoni tosali baéquipe tosali mpe fédération toza ko entraîner bango bon depuis tosali puisque fédération eza na 3 mois mais bango baza na 2 ans bazali kaka na nzela mais tozwi bango tosangisi bango na 2 ans bazali na bango kaka na nzela mais tosangisi bango na kati ya baéquipe ndenge eza na 2 équipes toza Astrovi na amputé de Kinshasa. Bandeko Fédération congolaise de football pour amputer bango baza pe na bosenga baza na besoin ya lisungi ya l'État pour na ko permettre bango bakende liboso na bamboka misusu ezali déjà kala esalemaka biso kutu awa toza na mwa retard. Potopota olonga pour la bana mneza potiva mukolo kokumi na mpisaka santé ya kitoko pe vitamine. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneli bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap. Place na météo bolanda ndenge climat ekozala na mois ya mars avril pe mai. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse auti kopesa biso prévision climatique saisonnière pour na février mars pe avril 2026 awa na République démocratique du Congo. Bosimba pe boyebake durant période ya février kino avril ba précipitation excédentaire et monani na ba ville ya République démocratique du Congo lokola Kinshasa, Mbandaka, Gemena, Kisangani, Boende, Kolwezi,
Manono, Bondo, Bunia, Butembo, Kalemi, Goma, Bukavu, Basoko, Buta, Ilebo, Lusambo, Kananga, Unongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kikwit, Bandundu, Matadi, Boma, Mwanda, Kindu, Isiro, Péville ya Chikapa. Boye pona ba perspective ya climat au cours ya ba mois ya février pe avril 2026 awa na République démocratique du Congo ezali kotalisa ke ba précipitation excédentaire yango emonisami na République démocratique du Congo mobimba. Boye natina wana probabilité emonani ya ko enregistrer ba précipitation ya makasi oyo ekoki komema ba inondation pe ba glissement ya terrain. Natina wana Metelsat ya République démocratique du Congo a pesi message oyo pour na ko avertir ba autorité pe population afin que ba disposition ya malonga eye bana kozwama. Nous allons communiquer écologique que voilà la lecture nango. Famille Bangi Bonjali bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso liwa ya papa noko pe ndeko na bango Capitaine Bangi Bonjali Jean-Pierre oyo akufaki depuis dimanche 8 mars 2026 na ville ya Beni na province ya Nord Kivu. Boye programme ya matanga ezali boye dimanche 15 mars 2026 veillée mortuaire ekosalema sur place na ville ya Beni na province ya Nord Kivu. Pe awa na ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo ekozala organisé na lopango ya Libota oyo ezwami na commune ya Nsele na Aribibwa, référence Kinmarché direction la police Kinmarché na avenue Tamundele numéro 27. Lundi 16 mars 2026 de cérémonie ya bokundami ekosalema na ville ya Beni na cimetière Makam Mbangu, place des officiels. Boye Libota ezali ko remercier sincèrement bato nyonso oyo bako participer na moment ya recueillement ya prière pe ya solidarité elongo na bango tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Capitaine Bangi Bonjali Jean-Pierre. Zaki ebele pona kolanda info ngala juna pe pona pe vous se merci na Igor Ntingi Matumi na Zaki na sima caméra elongo na Fabrice Lundombi ou Zaki pe na montage héritier mapine ma super Zaki journal ngala nous tout rendez-vous que vous allez au revoir. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azal lissus kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di melange lendi lissus na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, ati avion de la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 mokoka na service ba client na ye CAA mo sepelisi.